Travailler, premier na peine oh, c'est l'effort qui monte la moi, na bête libanga pote na joie solo, na motaji, na yonde la fili photo, na bala kabibi, heureux la fille belle heureux. Travailler, premier na peine oh, c'est l'effort qui monte la moi, na bête libanga pote na joie solo, na motaji, na yonde la fili photo, na bala kabibi, heureux la fille belle heureux. Travailler, premier na peine oh, c'est l'effort qui monte la moi, na bête libanga pote na joie solo, na motaji, na yonde la fili photo, na bala kabibi, heureux la fille belle heureux. Mbote Nabino Balandia JTL, journal télévisé Libanga, Oe Pesami na mwana mboka Betima Sengu. Merci parce que boza est belé devant Baitando Ike Nabino pona kolanda JTL, journal télévisé Libanga. Pene à population, journal télévisé Libanga Oyo David a betaki Goliath olingi okweisa Goliath ya vina yo JTL, journal télévisé Libanga ezawana ponabino Libanga ezali Kayou, c'est-à-dire Moussala batu o babimaka tongo pona kozonga pokwa bana balala nzala te awana JTL bonzambe toujours mafuta oyo wapi et puis toza ko yebisa na batu il faut ko sala musala parce que Libanga yango nde zali tata yango nde zali maman donc Kayou il faut ko luka. Merci beaucoup parce que boza ebele kolanda biso na mokolo ya lelo to fongola JTL ya mokolo ya lelo na campus université de Kinshasa campus na Inikin mikolo euti koleka toyokaki mokano oyo ministre ya enseignement supérieur et universitaire Thomas Louaka, je connais le Congo, a kweisaki mibeko ke ba étudiants nyonso oyo bazwami na homme ya université de Kinshasa na campus kuna na Unikin babenga na bango bazongisa bango na bandaku parce que bakangaki bango na minduki na kati ya université yango JTL etikali simate to kitaki pona kozwela bino ba élément ko yoka ndenge nini ba étudiant ba leli parce que mingi ya ba étudiant ba uti na bamboka ya ndenge na ndenge baza na place ya kofanda te awa na Kinshasa baleli bazongisa bango na ba homme na bango et puis bakitisela bango minerva na to na bango oya kala. Jean Bilongo apesi na Libanga TV. Ngai komona ngai Arnel Kankanavai na Lemba bon pona motina obotuni ngai ya ndenge ba déloger ba étudiant na campus bon pona ngai premièrement ils en nous bien parce que j'ai été na mona ni makambo eleka kuna eza ba étudiant mususu basisa depuis 2000 ans bazaka wana eza ba mususu bazana ba chambre batanga raté eza ba mususu bakamana ba mususu batanga raté bavanda akuna eza ka kamala wazala akuna abengi moya na zangi sika ovanda na zangi sika ovanda tena bibani na papa tozana biso na chambre ya kovanda bat ba mi ko bota kuna donc comme déjà un danger na milieu académique mais na kosenga na gouvernement ndenge idéologie bango basa na lombango parce que basa bandeko mususu biso ba africain basa ba sénégalais batanga wana ils ont pas une famille ici donc basa na lombango basa ba famille basa libanda na bandeko mususu ba intérieur basa ba famille arrêté moni makama kongo ndenge komi boye ke ofana pa batu pa noko banini ba parents beli ba ko boya yango donc basa na lombango ne ba déloger bango contrôler ça les mana lombango ba regagner basa la bazo ba étudiant o bazo tanga étudiants ou baza actif ba otanga mais on a sur kala ba batanga raté balungwa parce que c'est bien bon monde bazuba ba misi ba arme wana ils ba danger déjà ba ba roboma na butu ba ça ba crime comme ça les wana milieu académique c'est pas bien unikin to ba na kala wana ezonga pena na niveau na oto ba unikin parce que tout ça vraiment mal réputé na Afrique on n'est même pas parmi ba na mère et on a même pas meilleure université na Afrique na Congo to mi cette université monté bien parmi les 100 universités en Afrique tozate ata 50 tozate donc on a peine pour ça unikin ezonga na niveau na peine za la kawana
Bah, moi j'ai na conseil na pes gouvernement yango na ba étudiant baza na kimia ba ozongisa bango na lombango mais kaka étudiant oyo atanga te vraiment azonga chez les parents sans intérêt ozongi intérêt parce que on offre ta minerval ndenge nini c'est que vous avez quand même na ba note niveau quand même bongo ozongi intérieur otiki université ba o azotanga to ibango ezala bongo biso na yise pe to sisa kuni ezaki bongo tango silisi ane wana ozubiloko ozongi na ndako omi koluka msala parce que comme so fenia koluka msala te osaka na vie à homme vie à liberté ozonga ba 1 heure ba 2 heures c'est pas bien. Merci, je vous remercie. Pour il faut passer la réduction, il y a des frais académiques. Passer la réduction, il y a des frais académiques et ça la monnaie locale pour reprise de cours dans la université et Salama. Pour les il faut les faire mesures. Pour les étudiants, les parents dans la ville de Kinshasa, dans la province. Maintenant, ceux qui ont un niveau pénaliser bango. Pour baser les siga société, on va loger bango. Donc il fallait le gouvernement à lever mesures wana ba étudiants ñoo so bazonga na ba homme ba o ba banoza na ba homme ba yeba ko habiter na homme basala recensement ya koyeba ba étudiants o bazotanga kuna na ba o basilisa po baluka ko évacuer bango en plus ya minduki ya nde basali minduki ya la majorité zape zana ba batu misusu ba infiltrer misusu ba uta na bango na ba cité ba ya ovanda na ba mema ba minduki ezaka te ke ba étudiants nyonso tout ba mema ba minduki na kata ba homme elo na kolo ba ngwana na remercier gouvernement na biso la makambo ba osala et continuer mais ba appliquer loi o ekoki pour biso nyonso totanga wana za université biso to lekela kuna na campus wana tout ça on a ba bêtise a boité mais ba luka moyen ni o ba kokosa la ki makambo simba na mboka tozana kimia po tozana besoin kimia to boy mobulu po ba profiter na sima ba ba mokonza mboka aosa musani malamu te na kokolo ba wana na merci bien pour JTL nga Jacques Mabie. Bon, point de vue dans la question botuni à propos n'engé ba déguerpir ba étudiant sans consentement na bango pe sans ko signaler bango ba pesi bango ultimatum il y a 2 jours il y a 48 heures ezali bien ce qui avant qu'on déguerpir batu il faut bazaba na mboka malgré tout il faut que ça na ba condition ko et arranger bango parce que c'est ça à venir il y a lobby eza bien tango bozozo ba décision bino ba autorité ba conduite voter qui bo tenir peu compte ya population izana batumso ba yaki wana ba uti ba étranger msusu na intérieur ya mboka tango bo bengani bango sibitima ndingo wana bazana place te comme exemple to mona ki ba msusu ba balali libanda bazaki na place te ça qui un peu passé mais mabeza ndenge pe ba bomaki policier wana azape congolais azana mission oyo a esengeli na asala azape de famille menatang bobomié ezape bien te na parwana il faut ba étudiant bozala kampe na maîtrise ko ba ko maîtriser bakanda parce que za bien te bazaba na mboka bon pour na minerval il faut penser na série ya Mobutu na un père soda nani étudiant azaki mutumora azaki respecté même na avion même ezaki na Air Zaïre ezaki na prix oyo étudiant abandai ko futa étudiant aza il faut bénéficier na droit oyo ya mboka na mboka ezana ba richesse ebele comment un Congolais étudiant à cause à maltraité réduit en rien toloba eza un peu bien te ministre a solina ba étudiant lelo lobby na TV a lobby makamumsus a matisi pris sans consentement et nini université eza entreprise publique il faut pas ba décision na bango ezalaka plus sur bango moko eza un peu bien te pona priwana eza maman msusu azo sala bilanga na est pona 100 000 francs au pona ye ezali difficile pour trouver en autant azo tangsa mwana il faut pas penser pe na peuple démuni wana ezate pas penser kana o azana possibilité il y a $100 ya futa oui batu bazana mais il faut la majorité mboka o ezaka ya bangote mutunyo so za droit à bénéficier na sous-sol pe ya mboka oyo et minerai ya mboka oyo ezaka pona bangote. C'est un peu ça mon point de vue. Olingi kokoma loposo kitoko
Mokolokola Betima Sengu, une seule adresse chez Maman Israël la joie. Maman ya bana mibali na basi na bango. Maman o azali ko traiter le posolo lenge esengeli. Maman Israël la joie. Maman Soukisa. Maman final balobi Maman Israël la joie. Azakaka na bandal Kimbondo numéro 530 na commune ya Bandal na Bandal Molar Bandal Kimbondo numéro 530. Maman Israël la joie azawana pona bino population congolaise ba kisi ya ndenge na ndenge ba kisi ya sika. Maman Israël la joie sali pona mbula ya sika o ezali 2020 ba kisi ezali il y a infection, il y a banuta, il y a faiblesse sexuelle, il y a éjaculation précoce, ba kisi ezali. Maman Israël la joie balobi aye ko kanga ba docteur ya mike o bayebi na bango musalate. Maman Israël la joie, maman mobikisi ya solo. Merci Maman Israël la joie pour zako traiter bana ya Congo lolenge esengeli. Merci Maman Israël la joie pour oza maman mobikisi ya solo. Bolanda image ya Josué Foncele na commentaire ya Jean Bilongo. Maman Israël la joie aye lisusu pona bino bae bozana bokolongono obwa banzoto bwa bino. Maman Israël la joie azwami bongo na Bandal na avenue Kimbondo numéro 530 na commune ya Bandal Mola. O nzoto ezokotungisa yo o bokono nyonso ozanango ndeko kobanga te kimambango pa ya Maman Israël la joie kuna na Bandal Kimbondo. Pona kobenga ye okozwe na numéro ya 089 94 42 825 kuna solution ezwami et pas Maman Israël la joie kuna eratakate. Uta mokolo ya le 23 décembre 2019 artiste comédien munene ya mboka na biso Chiko Pululu oyo kombo na ye Jacques Lumbu atikaki biso akufaki mokolo ya le 11 janvier 2020 nzoto ya ye ebimaki ezalaki exposé na salle Vélodrome na commune ya Kitambo. Bartiste ya ndenge na ndenge bayaki kolela elongo na libota oyo ebungisaki artiste comédien Chiko Pululu ko partager mawa na mwasi na ye na bana na ye. Tomoni bartiste belé lokola ba sai bazalaki wana baladi esobe bazalaki wana ba tantine Linda Kardashian bazalaki wana ba artiste ebele lokola ba réseau bazalaki wana ebele ba ekolela mais mingi pe tomoni ba absence na bango to ebité pona nini ba monanité. JTL journal télévisé Libanga et betisi ba mama ba leli Chiko Pululu bana ba leli Chiko Pululu oyo atiki biso ndenge balobaka na lokoto ya français. L'artiste ne meurt jamais, dit-on. On reconnaît un artiste par ses œuvres. Chiko Pululu akei atiki biso mais misala na ye etikali oyo lelo mboka na biso Congo et sa valeur na ba artiste. Jean Bilongo azalaki wana pona kozwela bino ba image bolanda tokozonga sima. Laki mokolo ya le 11 janvier 2020 nde nzoto ya Nkondo Mowei Chiko Pululu oyo nyonso yebaki na kombo ya Pululu, artiste comédien monene ya mboka na biso Congo oyo azali kosala rôle na ye ya kizengi nde eutaki kobima bakendaki ko exposer yango na terrain na Vélodrome kuna na commune ya Kitambo. Nde ba artiste ebele na mawana bazalaki na esika wana baleli ba mobeti pe mololo na bango na micro ya magazine JTL oyo tobengi Libanga bolanda. Esse
azana 57 ans d'expérience pour na ko traiter bokono. Docteur Sangalubangu ayeli susu na bakisi ya sika ya 2020 bakisi o ezali ko traiter ko zanga ko bota ezali ko traiter nyoka kawa ezali ko traiter bambokono ya ndenge na ndenge infection éjaculation précoce faiblesse sexuelle hémorroïde elia yo déjà nzoto ozo koka lisusu ko sala musala malamu te kende epa ya docteur Sangalubangu na commune ya Matete na Banunu 2 na commune ya Matete ou obengi na numéro o eza affiché na télévision na yo okozwa docteur Sangalubangu. Solution emonani pona babokono na bino nyonso ya nzoto docteur Sangalubangu. To vraiment toyambaka bato ke na tamboli na lembi na toyambaka pe baka mususu mutu azomiyeba te ke nazobela nini toyambaka pe bato ke déjà vraiment bato bamoni ke oyo aza mutu aliwa mutu azobela banda mutu tise mais omoni akomi na Sangalubangu ayoki malamu donc biso ezala mutu pasi misu pasi minu pasi kisi ya chadan bazo somba yango partout pona munoko solo minu pasi bapota na munoko bani tout ça kisi ya Sangalubangu comme sipo pona pota libumo constipation c'est libumo kolela ba faiblesse sexuelle bazo somba yango tozana ba kisi ya ba modèle na ba modèle oya kopakola pona ba tache oya ba rhumatisme oya ba pema na ngai eza mukuse nazoyoka tolo pasi nazana kosukoso ezosila te libumu pasi mukongo pasi bare na ngai oyo nazana prostate oyo nazana donc biso to zuelaka nde malade place oyo amonaki ke asuki yango nde biso bayi koyebisa ye na mutu kende na Sangalubangu ngai nazwaka boye natambola boye na lemba na kende na Sangalubangu ngai na banda koyoka ndenge ozoyoka boye kende na Sangalubangu ngai nazalaka boye kende na Sangalubangu donc moyen na détaillé kozanga kobota babiloko nyonso centre médical congolais Sangalubangu esalisa ba maladie presque nyonso ya nzoto pe bundaka eza te ke tozana kisi moko ke kisi na ngai ya pota libumu oyo kisi na ngai ya kozanga kobota oyo kisi na ngai ya libumu pasi kisi na mais parce que ba maladie nyonso eutaka ndenge moko te provenance nango nyonso ezalaka ndenge moko te yango biso tosalisaka presque nzoto mobimba ba rhumatisme ba prostate ba nini o nazoyoka mukongo ekokatana nazoyoka mukongo ezotoka nazoyoka libumu ezotoka ngai nazoyoka libumu moto oyo gastrite oyo boye na boye parce que bato babosana pe banyama libumu ke banyama libumu provoka pe ba maladie mususu nyonso wana tozana bakisi ya kosalisa ba maladie nyonso ezo déranger bato pe ezate ke tosuki wana tobimisa nde bakisi ebima du jour par jour parce que ba maladie pe ezo changer eza mususu bazoya pe kobakisa pe na bato oyo bayebi balingi te ke bato mwindu ba vivre bien lokola biso tosala ba recherche tomona ke awa eza place oyo bato bazoya komeka pe bakisi na bango kisi na ngai ya boye nakende nanu komeka yango na Afrique ameki kisi wana pe ebwanji kobomba bato bien epesi bato ba maladie ou bien esali boye mais biso pe tosala ba recherche pona koyeba ke maladie oyo euti na nini na biloko mutu abanda kolia na biloko mutu abanda komela na bakisi mutu ameli ou bien na nini oyo epesi mutu oyo maladie donc tosalisaka nzoto mobimba 081 98 97 234 donc 081 98 97 234 0951 47 70 0951 47 70 09 98 24 54 94 09 98 24 54 94 adresse na biso échange te tozalaka na Banunu banda depuis 96 c'est-à-dire so uti côté ya Lemba oye tout droit kitaka na Banunu na re Banunu lopango liboso oye landi au mona bakomi centre médical congolais Sangalubangu koti na nzela oyo banda kende si titre oyo koma dépôt ya Bralima so uti Kingasani kitaka na pomba tete katisa ngambo ya Banunu talaka komona ba panneau deuxième parcelle ndako ya étage lopango elandi au mona bakomi centre médical Sangalubangu so uti kota Lemba kitaka na Banunu
yaka boso tina limité kitaka na poma tete talaka à gauche na yo au moins ba panon ba commis centre médical congolais Sangalban so bungi obengi na numéro oyo na pesiwana o zwangai moko Sangalban. Kosunga ba orphelin ezali ko defi sanzambe lolenge moko fondation Betima Sengu ekendaki kolia elongo na ba orphelin ya commune ya Ngaba na centre orphelinat les enfants d'abord o ezalaki anniversaire ya Betima Sengu fondation Betima Sengu etikalaki simate elie na ba orphelin ba bini ensemble ba meli elongo na ba orphelin ba pesi esengo na mitema ya ba orphelin bana oyo bakufela ba papa bakufela ba mama bana o bazanga baboti bana o babengana bango na ba famille soit disons que baza bandoki fondation Betima Sengu etikaki bango boete etikelaki bango pe basaki ya loso ba etikelaki bango semoule etikelaki bango pe biloko mususu oyo na sima na bango batikala ko vivre na yango yo oyo polingi ko kota na kati ya fondation Betima Sengu benga numéro oyo eza affiché na télévision na yo olingi pe ko soutenir fondation Betima Sengu afin que bana oya ba orphelin batanga kelasi bana oya orphelin balia malamu balata malamu bazala na santé elongo bani fondation Betima Sengu zali wana numéro ya téléphone oyo ezali na télévision na yo soki obengi okokota en contact avec fondation Betima Sengu. Awa tozali bongo na commune ya Ngaba na orphelinat les enfants d'abord. Na cadre ya orphelinat les enfants d'abord, fondation Betima Sengu pe etikali simate mokolo ya anniversaire ya fondation Betima Sengu atali gauche atali droite alobi ten fona sunga pe ba orphelin. Azui moi soso moi loso moi eloko ya ke ya komela bikitisa mongongo amemeli bana baye na kati ya orphelinat les enfants d'abord oyo ezwami na commune ya Ngaba asungi bango yoka bana kodunda oyo wapi kobina oyo wapi babosani ke bazali ba orphelin oyo esengo te na kati ya fondation Betima Sengu nde mosungi ya bana mama bapamboli bana nzambe pe akobosa na yo te tala bana ndenge bakomela mokolo ya anniversaire ya fondation. Ah, Jonathan Libanga. Merci beaucoup. Vraiment na pamboli nzambe pona tango obenga kibiso ki okoya ko fêter anniversaire ya fondation na kati ya orphelinat na pamboli penza nzambe makasi puisque mingi babandaka bongo basuka na nzela na yo d'abord en tant que Betima Sengu mais aux accompagner na fondation na yo boye kolia ensemble na bana yango na topesi yo merci totombeli yo quoi to lobi to kaniseli yo makambo ya malamu esama na kati ya fondation puisque ezamba na liboso oya te tu as scolarisé les enfants ici oyela kabango ba fourniture tu as fait tout ce qu'une mère peut faire pour ses enfants. Alors eloko tokoki ko senga kaka na baninga o bazolanda bae ba kesoki bali basunga pe ba orphelin en passant par Betima Sengu basali choix ya mabete ba mama ya commune ya Lemba baleli lolenge biloko eza ko mata tango nyonso toyebi te pona nini mboka na biso Congo eza kotambola malamu te depuis ba fête e bandaki kino mokolo ya lelo biloko eza kaka komata na kati ya wenze fufu eza ya komata madesu eza ya komata loso eza ya komata toyebi te tokende wapi tobelela nani tolela pa ya nani population congolaise eleli na micro ya JTL balobi ezali problème ya to ya dollar yango JTL etikali simate ekei kotuna nanu ba changer oyo ba changeaka mbongo bayebisa na biso dollar eza komata pona nini parce que na mokolo ya lelo dollar ekomi na 17400 toyebi te Congo tozo kende wapi papa gouverneur de la ville Gentini Ngobila oza wapi otala lolenge mboka Congo eza kotambola malamu te papa na biso ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo papa Béton Congo eza kotambola malamu te population eza konyokwama biloko eza komata
bolanda image ya Jean Bilongo. Awa tozali bongo na commune ya Lemba mingi na wenzi ya Lemba o ezwani na terminus tomoni ete ba mama bazokolela ete biloko emati talo makasi koleka madesu emati loso emati fufu emati masango emati ba mama baleli bazoyeba te mboka oyo tozokende obele wapi okende côté dollar to emati na 17 000 francs congolais ba mama baleli na ba changer ba beti mololo na micro ya magazine télévision Libanga. Mbote ya Kombo nani? Magizi, bonne année. Merci pareillement. Journal Nabiso JTL, journal télévisé Libanga. Et na mesa na yo ko tuno mo mituna par rapport ya lolenge population ezolela. Et le biloko e mati ba mama bino bozoteka na wenze bo mati si biloko surtout bino boteka ka ba épices mais kana ko yebisa biso eza pona nini? So to mati biloko te. Biloko e bandra partir zik de pesto kendande ko somba biloko. Biloko to mona ngondi ezala bilo moka ya pamba mais so biloko ezate olamba te. To somba ngo na dollar. Ne ezaboe dollar minute eza 17400. Paquet qui bizarre une valeur à 2500 na moment comme 4200 et ça 48 si on a été on a 50 sinon perdre bien on gagne. Deuxièmement tomate en boumou au monu on a seulement 20 000 na moment on sommes à 45 000 47 000 non tu as tomate 100 francs non gagné l'autre et ça bisoté et ça à partir des places blocs on est un moment au bloc exacté biloko ezate eza problème à gouvernement eza problème à ba mama wenze tende ba okelo ba mama wenze ba mati biloko problème à gouvernement à partir gouvernement niveau likolo ata mamba dollar ata mamba banzela plus biloko ezoya ndi wana so kuna biso to somi moins cher depuis maman so apena wenze kiti siko biso to somba cher non kiti par rapport à ni eza ngate na mati eloko te to teka kandi to teka to eloko to matite bidon où les acquis na valeur à 40 000 moment oh 25 litres comme na valeur il y a 56 000 non te quand combien tomate eloko te eza biso te problème de banda babana na bato likolo bo ba ko kita na biso bato ase. Merci beaucoup. Merci. Bonne maman. Bonne année. Merci maman, bonne fête. Kombo nani population ezolanda yo surtout na journal Nabiso JTL, journal télévisé Libanga. Yebisana nous population ezolela biloko eza ya komata bino toboteka na wenze. Pourquoi biloko eza ya komata? Biso tozomona ndenge biloko eza komata tosepele na mokonzi na biso po akitisile biso soki dollar ekiti biloko ekokita soki dollar ekiti biloko makambo nyonso ekoleka nango bien biso tosepele na président na biso ko pona biloko ekita dollar ekita biloko etambola toza posaka dollar ekita po biloko na biso tozwa rythme ya bien pona koteka wana tokoteka na biso bien bana bakolela lisusu nzala te biso pe tokolela lisusu te po tozoteka biloko ezoteka ma bien ozimbo oke osomba mususu siko biloko ngo ezomata jour au jour dollar nde ezoboma biso omoni muto auti mboka yebi pe dollar siko biso bato toza to yebi dollar siko moyen biloko ekita ezate siko dollar soki ekiti mbongo na biso ekozwa valeur biloko na biso ekotambola pe bien tolingi pe mokonzi na biso makambo nyonso ekende liboso dollar soki ekiti makambo na biso nyonso ekozala bien. Merci maman. Merci maman. Phénomène malewa toyebi te nani abimisa phénomène oyo ba papa lelo ba komika kasoki auti kayu mbala moko akei na kati ya malewa po akende kolia ekomi ba mama na ndaku baza kolela baza ko regretter mbongo ya wenze za kotika malisusu malamu te pona nini papa déjà milela kina ye na malewa lera kozonga na ndaku kopesa mama mbongo ya wenze mukie balingi susu kolia biloko ya ndaku ya ba mama te toyebi te ezali pona nini est-ce que ba mama baza kolambela bango bien te to ba mama ya malewa baza kotela bango kila na kati ya biloko toyebi te est-ce que ba mama wana ya malewa baza kolama malewa na ba norme o esengeli bo soto ezali te est-ce que bo peto ezali wana yango JTL journal télévisé Libanga etikali simate ekitaki na kati ya malewa kotuna nanu mama mutuna lolenge nini balambaka ba malewa na bango epi ba papa o bayaka kolia baliaka lolenge nini bolanda image ya ingénieur Dave Mubama, le papa de Joyce Daveline, na commentaire, il y a Jean Bilongo.
bana kin bomoni madesu ango bana poto don ba bi madesu o chaka madesu ba chango huile tomate biloko koki ko expliquer biso nengo lambi chaka madesu no chaka madesu biso toche matungulu toche ba kib toche mafuta o ba kilia na biso ba lia bien ça te que toche ba biloko msuso pende nini toche ka biloko yo ba lambela chaka madesu. Est-ce que ne olamba ngo bona mona ngo zanzunga munene si la appelle les mêmes choses si la ranyo so ile la te. Ok, à part chaka madesu na fufu na pondu bolamba suni. Tolamba ngombe, mbisa mai, tokalinga poisson, lamba biloko ebele tolamba. Ngombe ya fraîche ou bien ya vivre frais? Ya fraîche. Ya fraîche vraiment. Ah donc on peut faire aller on a meka pour na akeko somba maintenant e comité photo lamba. Tongo fandeli vraiment fufu na soso na restaurant ya Kujambote. Est-ce que balamba paie bien awa? Maman bana tamisa moto na la biloko bato ebele na bela libume bana la biloko mera leki kutu benga te abakisa so biloko mosusu pona wiki kitoko moko sa te vraiment ya solo kitoko makasi mais na bilo na plan oignon so bateli ekoza à peu près à combien? Aje prend 1000 francs. 1000 francs. Ma Véronique na mono na kati ya restaurant Kujambote na yebi kokomi dia à la fin ya biloko bando lia. Est-ce que biloko lie o kiango gundeni? Na balambi ango kitoko na goût ya bien. Pe na goût moto nyosa sepelaka nango. Vraiment maman Véronique, biloko à peu près au lie ça ya 500 to ya 1000 francs. Na sombinde ya 500 francs. Donc ba favoriser bino biloko à 500 ko lia pe otondi ezate ke na ba restaurant mususu foza na 3000 po lia otonda o melamai. Zande bongo. Ok, matondo mingi na bino nyonso bolandi JTL ya mokolo ya lelo tokomi na suka awa na JTL libanga ezali autorisé, libanga ezali dédicace, libanga ezali musala, ezali kayu. Merci na bandeko nyonso bolandi biso numéro o ezali affiché na ba télévision na bino 00243 958 58 01 plus 243 958 58 01 et ça numéro ya JTL journal télévisé libanga bisika nyonso bozali boliko benga biso pona koya kozwa ba image na makambu o ezali koleka na ba commune na bino JTL efungoli ba porte na yango tozali disponible ngonga nyonso bokobenga biso tokoya bisika oyo bozali po JTL ezali pene ya population obengi na numéro oyo ezali affiché JTL ezali wana ekosalela yo musala kitoko pena elengi yo moko okosepela benga biso na numéro JTL journal télévisé libanga pene ya population matondo mingi na Jean Bilongo l'ingénieur Dave Mubama le papa de Joyce Daveline to pesimbote na mama Katiba Kisa maman chérie à Betty Masengu la fille de la porte Léopold Mutomboka le mon ministère amen to pesimbote na pasteur Olivier Temeteme église Rehoboth Mobimba to pesibino bambote belé la joie Amado Pichuna na kati ya France to bosani pété Prince, roi prince na kati à Londres. Merci mingi na maman Israël la joie maman ya bana mibali na chaîne partenaire na biso la joie TV bolanda JTL na ba chaîne na biso pe ya YouTube okoti na YouTube obeti libanga TV okozwa JTL canal futur 1 okozwa JTL ezali wana pene ya population matondo mingi na bino nyonso bolandi biso tokutani na mokolo ya lobi kimia na mabota na bino. Travailler, remêler na peine c'est l'effort qui monte la moi na beta libanga pote na zuwa basolo na motaji na yonde na spili photo na balaka bibi la fille belle Travailler, remêler na peine c'est l'effort qui monte la moi na beta libanga pote na zuwa basolo na motaji na yonde na spili photo na balaka bibi la fille belle Travailler, remêler na peine c'est l'effort
kimojala mwa na beta libanga pote na zuwa mosolo na mochachi na yonde la fili foto na balaka bibi ekole file bele